Yo. Tali kukuma yo sakana nga Bianca. Ta misu minene lokwa ligoro de melimba yo sakana nga. Avana rawap. Aéroport. Toko kendanga kaka. D'ailleurs bandi yo finganga zela. Na eba écoute chance. Nenga memo tie pa na ba mi do mona ke afinga ba na TV pa ba ngata maya pa momela te. No yo. Siko muta bongo zo na TV po finga belle. Il faut ça liboma. Sombu le bet na pasa tu mote na lokwa muta oke na masuo pepa ya. Na ozoya ya na kanelio. Kwa vana na Petro Kongo na kati kota mai o sombu le beti mo abi mezate. Olobi? Miss Lolo wana olo balanga. Waza libele mo saki munele kwa mabele saka masiala. Ah? Oh wana. Miss Lolo ne wana. Bianca loba Bianca. Amoyi wa Miss Lolo teka kisa bokoko soki ya osomi kisi kuna yo moko meke pa na ye. Essaye technique ngate Miss Lolo keba. Oh wana na ebiete. Olobi? Wana kuna na ebiete. Ana poma succès na poma rolata. Olobi? Azana problème à succès na poma rolata. Ah? Oui. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour, ça dépend de l'heure, Bozuli Bakou ya Kolanda. Émission Nabeno toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. Donc Tikanzamba Bomba Bino partout, ba fidèle tout ya Congo Winner Télévision. Uta Kotalaka Congo Winner Komataka Ndena Kopesa Kabino. Merci Lelo Adida Lumumba a Jesus na plateau na eso ki aye c'est qui actualité zali Lelo Torobeta moi ba ma solo ebele ba thématique pesé ebele est-ce que tu koyé ba est-ce que faire rigolo à concert na ya Stade de Martyrs est-ce que ba boyi yango to ba boyi yango te to yokaki nungu ndenge ba golwa bazolo ba ke ezali ba misukuna ba lobi ezali te to koyé ba nyonso awa na plateau nanga avec invité nanga tellement il parle bien trop solane mo ma solo ebele guerre toujours réseau continue toujours entre ba Abakouk na ba l'autre est là. Nini bazowe là. Côté kuna Gomez, côté kuna Sila, côté kuna Pechanga tozoye bate. Nini ezoleka masolo ngo tokobetango toujours na Congo Winner Télévision. Actualité zebele tokosola na ebele moina na enseignant so ya tebotika ngana pesa mbote soki na pesa mbote te seke na sali lisumo. Là je salue mon boss que Jambo Kubalobi la Cléopâtre Balobi Sarah Kabunzi moi ça le kingolo na mundu moi ça le kingolo na musielu pourquoi pas à ma grande sœur propre Balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville Adida Lumumba Balobi moi argent de poche utinda ke sila ki mo ba dollar wana azana posa na ngolo susu sans oublier Balobi presque Okemba donc je vous salue donc ce que mon pe na bois côté hein contenir nga regard te pose sur la kito côté si Montréal tozanga na vision moko soko ko fungola na plateau na nga ba mon invité na nga parce que nga na présentaka invité te donc to betani masolo j'espère qu'il y a déjà bon monio bolobi Adida Lumumba zongisi lisus na zongisi po aloba kitoko Miss Lolo bonjour. Ouais, bonjour Adida Lumumba l'homme à la taille S. Bonjour à tous les abonnés de Congo Winner Télévision. Bonjour Nayemoko, la Cléopâtre, Sarah Kabunzi. Obi ba okembati lelo batikana nyonanga. Yolia. Aipsa ngai Ninel Okemba psa ngai fo yondo benga po bosola bino. De olie botikana nga da numéro pona benga Ninel. Kitoko ayo. Ninel yemtaka nga numéro na senyongo en plein air. Donc on a pesi Ninel Okemba mbote bele famille Okemba mobimba na linga bino makasi na pesi no mbote. Maman chérie, maman garde kidinda, maman prophétesse, maman oya yimbaka banzembo penya eza ko édifier batu na pesi mbote. Mbote comme la maman Verombi ya motema ya Kulutu Porto, maman Afi Mayemba, maman Elimbizi, maman Yvette Pemba, maman Zozo na Inde, maman Zozo Babi, maman Zozo, maman Aibo Solola. Maman Aibo Solola, maman Zozo na pio mbote. Mbote belé na chouchou na nyota, mbote na maman Katika Nika, le président de tous les Abakouk, président Yoshua, Babi président Yoshua na pesio mbote na kati ya Canada, les Abakouk tout. Chan na bino musu yango Congo Winner so boye ko s'abonner a esanga bien makasi bagoloise gladiator chan na bino musu yango esika nini ndeko na bino lologo la zoleka donc ça la bien makasi na pesi mbote na ye moko l'impératrice Sila Bisalou Pomba Sen David Beckham Babi Aigle la légende Sila ce théâtre
si la moi soka zo déranger bato femme qui dérange docteur Sissi si la ya mukolo leki bango si la moi na 12 ans likolo na maman ba trophée likolo na tourbillon et autres troublés ka bato pour 100 tourbillon ma trop Voilà banani. bato baza troublé tourbillon zo déranger bango On a tout banani. bato yo yebi wana tourbillon zo déranger bango tie bango mal à l'aise ba kokite ba moko sa mamba lokuta ba likolo na ngo ba moko finga biso ba insensé ba fing biso ba pauvre au moment où yo moko po uta na vie wana mo longwe na vie yango okomo finga baninga ya wana na ngalo ngala azaki po apuchu apuchu Sarah Batol olobi Sarah Batol apuchu Miss Lolo yo banga makamte ko te na banga makamndeni nga mwana nzambe banga te père eza pona biso bana nzambe te père ya pona bana satana na bangi makamna na bomi mutu. Merci Miss Lolo. Mutu kuta bomi mutu au banga ta otambola za pe kimia ma bomi mutu. Dernièrement chauffeur moko auto tout à moi na batu moi na nazo tambola na place à ba piéton. Chauffeur a tout tié batu bazaki na kati pe ba parents ba permettre na bango chauffeur a kima. Chauffeur ana otambola na atiki mutuka receveur a kimi chauffeur a kimi ba client batikali. Mwana na kufa sur place. Mwana na skotoro ba chauffeur mtabomi to famille bandoki ya famille de balandi moi. Te chauffeur mtabomi. Merci Miss Lolo tellement meminga likolo to kende ka makambo ngo mbala moko to keka makambo sila mbala moko. Balobi bino batu ya sila to abakuk biso to abata sila te to zalinde babakuk. Nasi sa question c'est batanzambe metoni ngasi et si la nasi sa question va y répondre balobi Miss Lolo si la bisalu atikali ko yeba Miss Lolo te atikala pe ko kutana Miss Lolo te Miss Lolo aza ko lekaka na internet akomi ko komisa si la posi la tsaeka merci la ngoti lelo atikala ko benga te atikala ko tsaoka te to linto yeba va to kutana profondeur ça vrai ou faux siko na lobi so si la benga na ba no comment que si la benga yenga. Question c'est Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Oh, ngashina l'action numéro 6 là. Téléphone n'angeza kuna charge. Je vois qu'on a ni na chaîne na si la bisalu ne ba komaka. Na sikako. Na ebselo moko. Omoni nga Miss Lolo. So na vandi na za ko apprécier musala mutu. Elingi ko loba te ke fona za récompenser. Vous comprenez? Adida sene qui est ba hypocrite ne ba ko linga batu na ndenge ya lingi mutu po na sima nango mutu wana a récompenser so ba récompenser to ko mota mona ko ma mutu de porte à porte loko ça l'évangélisation oye na chaîne o tongi oke na chaîne o tongi mais succès pe boyanzo wana batu ka o balobi ke si la benga ngate wana olobi si la benga bato balobi aussi la benga ngate wana vous comprenez? Ngako tu pom na ngeza ko sila benga te mais le quoi déjà ba baku ba confirmer nga mama le ka sila et sila nango ya tatani ya mama et sila nango na solana sila na pesi mbote en tout cas aza obi mutu malamu ba yina ke kaka sila fi moko bien a éviter ba problème makasi yango na isa ba tu na vie mutu nyonso to aza ba passer na mutu nyonso azaki pena azapena ba défaut apena ba qualité mais ce qu'on a RDC to comment otala ka ne ba défaut mutu ba qualité mutu bombaka taka sila ndaza bo seul contre tous ba tout ba boire ka libanga li kwa sila pur poani po musala sila osala eza bien ozomona donc soki lelo nga Miss Lolo na vandi na ndima muninga na ngawa sala théâtre na ndimi na bando lobela ye na bana ko pesa musana et na jeter la ngo ba fleur et ça parce qu'il a trouvé que mutazo sa musana est bien si la sa musala bien on moya za ba jalo ebele batu ba oyina e pona musala mais so landeli pebo olinga sila te poani ane loko lobate donc yo o bande ko zela ke ngo fanda bozo ba o sa musala po sila futa otin wanani hypocrite batute o bavanda ka pemela baninga bazela baninga bafuta bango ti yo déjà moninga de ane la zaboy nde no sa musana nga na sima musala na nga e futa nga mbongo ozo comprendre na sima musala nga na otisse ba relation na batu nga lobela affaire egolati nde na vandi bona goloise lolo gola orli yuda to longola nga na remplacer na koma lolo gola solo faire e bien mais exacte que le quoi na lobaka mamba faire il faut faire benganga il faut faire futanga poani na sima faire nzamba ko sake na puta pe na batu mususu non to linga batu na profiter tozonga nani
tolinga bato na profiter ba misusu ba sala bazozela ba futaka bango mais kaka bino moko bozolo babolamu ya mutu après sima boko baluka biso toyebi que balobi si la bisalu aza hypocrite o nyonso alobaka na TV ya ngote mais makambo ya mabe bot et batami na sima siko yo zuita ya kovanda na sila po lelo banda ko défendre sila bolamu ya sila lelo na vana na sila na tourna na sila na filme ni na filme ya Mamisa camarade nanga Mamisa Chama to tourna na sila na bandal to joua même tableau nga na sila to za baninga donc omoni mutu mabe oye ba kaka ata so bo vandi bo o découvrir ye na 5 secondes nga na pédagogue na tanga ba pensa mutu na ikoye biso peke adido kanisa bo pona nga ozo comprendre obete to lo bara nyoso ya ma pona yo ma to ozo comprendre donc so ko vanda mutu oye ba ke mutu aza mabe mutu aza malamu omoni hypocrisie ba linga bala tsasi les asilate si la za hypocrite si la za hypocrite ba hypocrite baza na mondo ba laksa peda ibaja bana mawa mais hypocrite ba la seconde masumu na bango basala masumu tellement le qui a gêné les belé a commencé à tourner à leli avant d'abo leli ma trop allez na koma misololo na sila ba lela na bango ngako tu batu ba lela ka ndeka na komo na chaque jour etali bango. Merci Miss Lolo, j'espère qu'on va continuer to kende to kotana na likambo Sarah. Na li to kotana na likambo o ezo ningisa internet likambo ya tourner ya Peshanga na Nigeria o etalami ke Gomez a bengisa kiye ba kende ko tourner to yoki kaka bino Baba Cook bobandi ko lobake tournage wana kenda ki to film akende ko tourner akoloba nini akoloba langi nini po ye français mobulu anglais mobulu kotala lelo ke lingale koti na Nigeria kotala suba nungu ba voice ya leader na bino kotinde la producteur qui est rolo ba pesa ki Peshanga il fallait yenda ça lango parce que Yé Peshanga a opesa le meilleur te na rolo ba pesa ke fallait ka ba pesa kaka mams o mukolo kombo abotola pe kombo mams aloika bobenga SB na e et tant que yo analyste et tant que chroniqueuse ou le baka bien tout long la nan de part des choses bleu comme sous et tant qu'analyste ni no koko défendre par rapport ya makambo ezo leka na ba internet oui bi koko c'est la mutu likambo za bien ben quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. La vérité finira toujours par triompher. Si là, avant ne kaboui. SB dans nos allons maison de production ya munene SB. Film maintenant il y a compte à rebours, film ka moko il y a compte à rebours. Et atteindre barre, il y a 1 366 000 vies. Ba vie oh film moko compte à rebours o aussi là poto ko tsa tourbillon ce que muta ko tsa na 1 366 000 vies a beta rabani na likolo wala so keto mdelo akeno benga producteur o azana numéro na été pour ça ici la commune numéro on a seka zo na ndenga ki ndoki numéro ya si le bimina kombo yokate akeno benga producteur que mutubo bengi aibo tournete bo changa est-ce que non si la nenga téléphone si la nenga zabo azana ba birote o ba sala musala si la za sumu ninga na bisote si la za sumu aza productrice yemoko Novelas et souhaiter joyeux anniversaire Novelas nini Canal Plus plutôt place au Nollywood des abats Novelas ces abats A plus ces abats Maboke TV ça et souhaiter joyeux anniversaire et poster non cas ba PC espace Canal Plus yemoka bengi sila sko mutaboye akele obenga waja soki anga pour aller c'est que mutobo pesi rôle ici matebo changa te sila za jalouse te elle n'est pas jalouse. Image bazo tia si la waneza sila te ezango babi voye si la babi toki Gomez a fingi alobi ki abotala madilu azana na kester ba nini nyonso alobi yango aza mukolo makasi et bon ye gommage pe azara pe olobi gommage azape moi ça Gomez gommage abota abala pe la musicien oyo
Oh ya ferré oh nani. Nani Drumer na biso ferré. Mobala gommage. Kakon. Te Drumer ya ferré. Ya ferré nani. Mobala ya gommage wana basana libala. Gomez. Gommage te ya. Mobali ne ye wana babala na baboya ye pasaka kinduma na ndako. Olobi? Baboya ye pasala kinduma na ndako libala. Parce que ye aotanga te soit disant moi na 23 ans. Mais mutu ezo correspondre na âge te. Otali nzoto otali longi otali ride ne longi. Obi bengi moi na 23 ans kati âge na kati. Voilà nani. Gommage. Ah? Yo mabulu ba ozo ngona wa. Na mutu nanga. Nga madame Sibolo te. Obi Sibolo laksini. Ozoko otanga ko mwana to mona ko bêtise. Ngana lo bangona le bandil mais non tanga ngo sonné bien. Comment te? Sibolo. Alors le mettre le double devant le fait de blocking. Batu ba ko otanga ko mwana te mais ça vrai comme bonga sepela nango. Ah bon? Madame Sibolo c'est le cerveau. On continue. Ozo comprendre. Parce que tant yo ye ovandi olobi ke ya sila. So joena Beckham. O joena Beckham ato kangine ka photo apamba batu ba otalote ba otaka Beckham. Yasi la mtapena na jouer na groupe Simba ba pesa nga chance ya o jouer principal to jouer na ba yasi la mtasala ke na yebana tala gommage Sarah Batol baza ba fan rétrogradé yasi la pomba scène baza ba déserteur ba fan rebelle yasi la po Sarah Batol avana ba sila za icône sila za icône. Vous comprenez? Tout ce si la moto qui ngandi te a communauté si la. Vous comprenez? Ba fani makasi ya SB. Ngata mu commenter na vana na ba nobeta masolo ba ya ba mama na bango to ya ba ndeko na bango na tanga te. Si la oba so traiter de tout le monde wana, elle n'est pas comme ça. Et ça jalousie mte sala bango po muninga za ko avancer. Nzamba lobi na psalm 110. Na sala bango na ba marche pied. Ba za ba marche pied silati. Si l'homme m'a dit qu'on a bango peut avoir marché pied si les hommes m'a 1 2 3 à mati bango batikali kana se pour ni jalousie bandoki muninga sa mambo ezo mona na bolinga ka bo détruire vie na tourbillon trouble bango si na si. Merci tourbillon balobi si la tourbillon bango kaka toujours excusez parce que on continue toujours avec Miss Lolo. J'espère que bon ni bino to bolo baraka Miss Lolo longola combo ya Miss atikaka ka Lolo. Est-ce que combo on a battu est-ce que Lolo nous a confirmé tout ça ben non zoom non pas Miss Lolo pour Miss Lolo alobi qui est alors là ça bino on en live a boy alobi que tant so bo finga bo mo nango bien te ya ngwana en live et ça rappelle solo quoi. Bon comprendre qu'elle a mis Miss Lolo donc il y a ça la j'étais Miss Lolo tozongi toujours kaka na kati ya si jeune biso to na kati ya masolo na biso Miss Lolo non confirmer nga kati voice wana na posa voice wana na posa voice wana ponga na yo kyangote bakoma pe pote ba voix ba te osengi ngana sani cha voice na ta voice toyoka soki sila asola kina ye zela non naturellement ya Gomez ninga répondre ki bino te banana na voix zela ya voix sila comment je répondre option ni te tika na téléphone na msuna ndako j'espère que na retient ka pour comprendre kaka na yo kite na confirmer na loba ni net boy yebisanga so na yoka kine ngana ndima ke eza voix sila po waja soki ya gawa na azana ngana yebi na ngaiti. Donc, bango bakomo lukali yeba ni film sala une année et aka na 146 000 vues. Olobi? Wana za bagagi te. Olobi? Bagagi. Bagagi biso sala en série télévisée. Biso ninga ba tourner film ozo benga ngogagi. Eza gagi ya. Gaga 45 minutes biloko Jérémy asala Jérémy Chabani. Mais j'espère que botala ki rôle péchant a jouer au sepelé nango. Tenga atalité natala bilo na bango te. Olobi? Apela muta parti pour natala raté. Ngata la raté. Natala kaka SB na biso natali ba chaîne ya batonga na collaborer na bango natala te tozonga tozonga na tindela ngeza parce que na collaborer na yo ne natala ki émission na o ozo comprendre donc il soki eza kutu mutu mususu natala te balia nyonso tindela nga natala ngo
pona okotelo vi nga peso na tilo li okotela nga vi boya bango neti gommage atala lia film nga wa ya pêche émission nga ya pardon na boy na bona ba problème na comment tu n'as boy na pêche a pêche na sala bien nga na inae mutu nzamba keli na mukilo na ke do inae na makoki osala mutu oyebi ke lomba vanisa bango nyonso po basola nandi basolola mais azate est-ce que si la double na Turquie Istanbul ana Istanbul azo malili. Merci, j'espère que Prière avec Coco, ba côté prière, ba ngono sona maman Olive na Aisha Coco, na mona avec Coco ba Vincent Tulis ba te akanda te agenede. Pourquoi? Bon ngalo yeba neni ngam. Biso yebi ke belva ta mona maman Olive. Ngam na koma ba koma kuna. Sila kam ta chenda ki. Koseka mikolo. Comment c'est belle? Koseka mikolo. Koseka na changer koseka nga. Et comme na koseka bino ba comme André Bobo ko ba problème. Nanan. Na peshanga na sila. Ni na belle vie. Biso to fana ki na biso bango mbaye na makambu ke sila bimala madilu sila sala ki nduma na boulevard. Yaya madilu. So mutabimina madilu. Elo ko bimina mo pao. Sila lo kwa sindi. Est-ce que zali kamo ya place wala fanya esanga. Moi sila mo balezate ke so balobaki ke sila zaki lesbienne ndena ngana comme tema passe. Mais abimane na madilu asombela vitara ya rouge. Tala. Au moment pour oza moi si madilu. Il faut zala. C'est que si la za elle était la plus belle parmi toutes les belles amies. Elle était la plus belle de toutes les femmes de Congo. Est-ce que bah soupçon peut bimabné solo que balbana biso que mamouche mami si la bisalo azapenda lele nandenga solo. Te so azaki lele olinga oyeba. Aza bongo te mwana nzambe ota ba filme na ete so tali ba filme lo mona ke si la zui conviction nzamba ebisi asala ka ba filme oyo ezolo bela ba mambu o batu ba osala. Il paraît que ba kabwana kana ba image aya oleka. O si la chamu sabe aya oleka o confirmer biso. Poni ko saka na mutu boyko. Bilonge ba lesbienne so tali ka o comprendre que o lesbienne. Ndeti banani. Papa Boni. La question. Je joue un concert à faire fona zala. Il y a un concert à faire le 24 juin. Fona zala. Ba ngomo ba yebi. Ba lesbienne mboko ba yebani bien. Place ba vani ba ondi ma peke maka Miss Lolo lo beza bien mais so atangi ba komo na biso toke porter plainte. Merci Waneza qui Miss Lolo to qui na biso vers la fin. Tolongo na ngambo wana j'espère que Miss Lola fingi mutute. Alobi mabe ya mutute. Et le réseau bomba biso ba congolais. To internet qui mutema mabe za trop. Adida tanga ya mbaka invité na ba solo la masolo et talibango. Ce qui to solo li masolo c'est que buzobe komi koleka trop. To mona ba Camerounais, to mona ba Gabonais, to mona ba Nigérien, bazana bolingo pourquoi biso ba artiste congolais bolingo ezate. Miss Lola pelate, ce qui Miss Lola peli aboti banguna. Bango de ba la monopole au finga biso ba insensé. Babola wana nanu yo bon saka batol yo bongi na yo obongi na ona YouTube o merci YouTube o zwa ba monga ba escroc munene o sali ba kinduma makasi na ba musicien okena okesa ya fali o bimina 3 musiciens tie poto ba bengani yo. Ah bon? Mais o vandi na yo o lobi ke babola nga kendaka na voyage kana mataka avion na roula carrosse yaya mutuka so bimika boyko tout a pe mira ndako ba te baby ya gob mapena buya na vito sekaka baninga te so muninga otamwa makolo yo otamwa na mutuka ezaka moyen de transport ngana na Pierre Cedes na ngana nzamba salanga na wolonga pe a 6 ans makolo mais yo mutuka okoka te pe mamukuse oza essouffler. Miss Lolo na komo mona bato bakomi otaki fort na hotel kota l'émission mo boya fi moko boye bongala ba pole la dida Lumumba biaka batuni Miss Lolo abi Miss Lolo wapi avanda na petro Congo na soki mbule beti azana ngambu ye pe na ngambu apesi mbote j'espère que ba moi fi yango bien yo tali kukuma yo saka na bianka ta misu minene lokwa ligoro de melimba yo saka na
D'ailleurs, vandi au finganga, zela. Naïba écoute chance. Naïba écoute. Et yo. Yo. Azan on Azan Moïse. Fazana Aaron et Pemé. Pour son na juillet. Bianca. Oh sakananga zela. Na ozwayo yaya. Na lakio. D'ailleurs, vandi na yo pour no critiquer ngai ke na vana na pétrole Congo na fin fond. Sombu les bêtes na pas tout mote na le roi mutao ke na masuo pepa ya. Na ozoya ya na kanelio. Aïe mon côté. Non. Nathalie qui va émission ni sera n'engezala qui va tout ba répondre kio. Nathalie émission na moni côté on a na moni soirée na moni biaka. Yete Bianca loba Bianca. Oh wana na ebiete. Olobi. Wana kuna na ebiete. Ana poma succès na poma olata. Olobi. Azana problème à succès na poma olata. Ah? Oui. Bianca ne le roi Simbinga. Non c'est yo Bianca non c'est 18 000 émissions. Li kukuma. Ya baba. Ya Moïbi. Ya Moïse et ya Moïbi te. Ya Moïse. Na Moïbi. Président Richi n'a pas eu mbote. Président Richi wa tout moi. On peut faire un conseil na okara o ebi kenga o karao. Na okako makasi pe na linga ko makasi. Mais yo moko mona président Richi. Président Richi yo moko mona. Mapeka centre zongi sozo mona yo moko. Azoluka succès na simalanga na piete. Olobi. Aluka succès makasi. Atambol na komba sila atambol na watambol on le kwa mtawasa l'évangélisation ndimela Yesu azamo konzi amobikisi so ndimeli yako kangola yo. Mabiye mta asali chaîne ya SBA et maté comme ma place ezali binonde boyende ko bakisa likolo quand même bondima et puis quand même abi abimata na véloté abimata même mutuka jouer o basaka na nango et pas si la bisalo azwa ngote asala ba cette émission zo ba $20 tout le barape clair quand même. Wana faut moi répondre. Faut moi quoi? Pour nga na tenter. Na tenter ya. Dazo poursuivre ka tourbillon. Vous en avez 4 films. T'es nazate. Vous avez le bénin belé wende. Dans le bété pour ninga za mukala sila webite. Comment porte parole? Na za mukala na ye. Porte parole kutu bien. Ngabe ya mukala na ye. Fona lobate et là on continue nga sali fona lobelango. Ndimi le ko mukala. Naza na ndimaka déjà depuis kala na boya te na za mukala na ye. Na ko parole. Adidate. Soit sumbi la parole. Olobi? Soit sumbi la parole. Olobi? Ok, on déjà. Merci wanezaki ngaite misololo. Misololo to cité to keno na ngambo ya bino ba gaulois na ba gauloise balobi ke concert ya fere eza annulé to moni ba banderole bazokata nyoso bazokata. Il paraît que ministre na biso ya jeunesse ou ya sport il paraît que boyango samedi bika stade ndenge zana ba réflexionner ngo concert e betel souté biso tozaki na stade du jour à union sacrée na mona na stade ya bien na mona stade ya propre ku makasi na mona place ba bongsa stade te. Est-ce que vous bêtes à peine pour ça plein pour Mikolo comme il bête en ça la plein on a yebi musique et belé tout talent de school camboise il y a plein n'est-il fallait pour prendre ça la plein est-ce que faire roko biso qualité fait la différence to ema na autotune te to beta play bakité oh ya pardon te adida tout sur la pembe na biso ke biso beta na autotune te to beta play bakité to beta en musique bato baza ba amoureux na ba amoureuse ya bonne musique ba yoka. Et puis, biso to sa la concurrence y a plein té. Biso to sa la concurrence y a plein té. Biso to yande to yembinde, gauloise gladiateur à sepeli, à mamouté mes amassés, à zongi nanda kwa lali pongia bien ça sur insomnité. Banda, to la concert à faire. Batu basa la kaba insomnie. Poti si qu'on a concert beta matin na stade de Martin. Olobi? Concert na beta mité to la faire pour to ka concert beta. Hérité pe beta. Ya, on ko tsa nani wata za magambo. Pour le concert bétamité, tout le monde a fallu bétami, tout le monde a ouengé 4x4 béti, il y a hérité béti, il y a le bac en stade concert bétité. Donc faire comme ça. Ngala ozela ya faire. Concert ngala vandeli ana ozela eza ya faire. Donc le mon bobi qui a bossé la plainte pour kendo béta musique. Biso to sala plein. Donc biso siko to zate on porte bonne ça boya, to sala plein, li pa mate ko fele, to fond la stade des martyrs, on ngana 100 francs aux billets, tout ça té. Mais juin ngo ya et problème était ya carnaval ya au Santa qui na fait moi au Santa qui na fait moi ne faire rigola yemba yo kaki yango wana ezaka le roi ba répétition siko concerne yango ezobeta na stade des martyrs wana ezaki le roi déjà ba préparatif ya 24 le 24 juin
Samedi nezaki remise reprise ya ba AG bazalaki te ba ya kité. Les hommes vont faire écouter ça qui m'a envoyé à stade au basala na stade ba o ba longwa ba o ba remplacer. Message ni ko pesa pour un concert il y a le 12 août il y a Venabiso Waze Kwazolanda biso o concert qui peut faire par rapport à concert. Te na za message ngala za muta culture pays éviter na gauloise. Ce qui message Rosa les arabes pour na ba gauloise gladiateur focus le 24 juin biso nyon sur le stade des Martyrs et sinon tout ça sur la tente ngala ki lobela Olivier le roi via sala qui a comme porte-parole na biso après ce message Olobi o italiété Olobi et Boudou Adida komi nani porte-parole na biso wala nani viete nani wazi merci na remercier Souka pour ce to continuer to beta mabakwa via que fait sa programme italiété au concert à faire comme le 30 juin te to sengiete biso mo to sala musala biso moko te biso moko to sengiete changer le biso date so va changer à comme le 30 août hier mais biso to yebi que c'est le 24 juin Olivier Kominani porte-parole. Merci Wanedaki. Il y a musique il a été les 12 ans là c'est la campagne pour n'enga bon spectacle non aujourd'hui. Non kota. Quand bato ba kota ba concert na bino wana ba kota pe pas vie. Tena ndimite via za ba fante. Eh. Lobi? Azala bango te. Wala nani? Viens nani? Viens ko? Viens nani? Ala ba fante pa. Viens nani? Viens. Yo so ya mbeta journaliste moko vali bo abanyo betali te o meta analyste moko to ya mbia invité mo boye abanyo betali solo ya concert ya le 12 juin so ki août alobeli yango pe o yambi déjà nani yemo mto le kaza ba nini ba ezani yango asala ni joana ba benga oni na bossa conférence de presse yemo razo sala yemo razo ile ma koti na chaîne do yemo donc via makasi asali libiso asali aye bien sali ya bino sali ya t'es vieux merci mais tout ça Lili pour nabi est-ce que pendant via qui censé répondre na place à Ferry petit né aza bouche autorisée quoi que le concert à Ferry et c'est le 30 juin te tout ça comme à ma belle fille tout ce comme t'as ma bé au moins la banderole la mutu penya posa ngo boye na stade boulevard Triomphe mutu matia ke bukana tane ozo mata asa penya shit libre na tomba kuta oyo mutaki ngandi yem tatine ba déstabiliser concert à Ferry non mutu ya mabeza makasi da mboko yo mutati tala na fiche wana offert wana et écoutez combien mutaki akati on batumbi est-ce que ça vraiment normal. Merci, mes concerts ils adorent le 24 au bêta dans le stade. Merci Bagolois, Bagoloise va confirmer que le 24 juin concert avec bêta tobengi bino nyoso boya biso to zalaka na micro na biso na ba caméra biso to filmer est-ce que plein que zalato plein que zalaté est-ce que ba instrument solo que zalato que zalaté to yaka pour la confirmation tapi kaka ya pamba poto boko louer. Mais babi tapiona o ekanga pelouse wana na nini wana ezara ya fali pupa fali atango na stade pour batinyo so ba lo est-ce que bino pe boko luwango biso to sombi ya biso na Dubai olobi to sombi ya biso na Dubai yenda luwaki. Merci to komena suka Miss Lolo to komena na suka moi to ça la pena ba commentaire sur beleza te non to siskate te yo zo lo bangala ko no tsaba ko monanga yo lo bito komena suka Miss Lolo na bi moi ça libéré munene. La lobate. Ma benga komoni. Ah, nzambe na. Adi da ozana li babe na bataille yamba na plateau. Na sali ni yango. Ngala net ngala sali, la sali monsieur kitoko, mama Blandine nani. Sarah Kabunji. Ma Sarah Kabunji o sepela. Oh, ma Sarah. Baba okemba nyoso ba o sepela na bango. Ni so bien bogu. Merci Wanezala ki Miss Lolo to komena na suka. Mbote na yo ozuli baku ya Rolanda émission na biso na ba OP na tangi ba kombote donc bo comprendre ka Miss Lolo to comme na sous émission moi quelques dédicaces peut-être par rapport que na ozaki na maloba koloba peut-être na poser ba question na ngote soki poko ki ko bakisa moi 2 minutes na ba dédicace na to comme na sous nyon soto sololi na pesika ninel okemba mbote famille okemba mobimba na Brazzaville na pesino mbote belé mbote comme la Stéphane babi Stéphane
dit la pardon boni boye otanga bondeni otanga la saloni Stéphane ba moi qui n'a pas si mbote comme les padres babi Jésus de nuances yeso zalaka moko pas zoria focus toujours et puis courage à toi je sais que le cas bien oyemba déjà kitoko wana kutu oso défi kuna de olongola yo yaka sans autotune obeti pe concert mutu pa yoki ba sepeli et puis mbote belé na sila bisalu place wa pa ko zwa kimia place wa pa ko zwa momo pepe na pesi mbote te sila na ba kombo belé toko diembe la kombo mote o mutu olinga sa ilongo lendo te a impératrice a légende icône akasi mama ba trophée moi si mo bozoara ba trophée chaque année maman Elimbizi maman Yvette Pemba maman Afi Mayemba ba maman nanga maman Garda Kidinda mon pasteur José Kanyeba vienanga Cloclo Mazambi mimi nutama avio le velu moi ça mbongo na pesio mbote belé merci vraiment ndeko nanga Dida bureau nanga na pesio ba mbote belé na ndenge oyo talanga lelo vraiment na chaîne na biso ya Congo Winner Télévision na osenga babaku bagolo abo s'abonner awa po eza chaîne o bando monanga souvent merci. Merci wana ezalaki bongo Miss Lolo nga na benga kai bureau moto akati mutai ya mboto beta masolo ya kati belé donc poye ba masolo ya Miss Lolo topé ya Dida Lumumba faut luka Miss Lolo poye ba makambo ya Miss Lolo faut luka Dida Lumumba si na balandi nyoso topé na ba fidèle nyoso ya Congo Winner Télévision là je salue mon boss balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi le kingolo na mwindo moi le kingolo na musielu nzela mino lokola nzela lola merci na confiance pe na fidélité au toujours au pesa Dida Lumumba pourquoi pas balobi grande sœur propre Ninel Lokemba grande sœur oyoki déjà Miss Lolo alobi na lingite katango otinda choka a tobe banana et po yaza mutamu comprendre tobe banana na seconde là je salue aussi presque Kemba pourquoi pas balobi famille Katendez Mobimba Eloli Katendez Nyota Katendez bino nyoso na pesi bino bambote na bino donc là je salue famille Lumumba Mobimba bino nyoso bambote na bino soki bo sepela ki na ba image soki pe bo sepela ki te bo pesa merci mingi balobi na Albi Bayunga balobi loboko trepé toujours na Congo Winner Télévision j'espère que on a bino to recoute na prochain numéro avec toujours avec Miss Lolo Torobeta Masolo ngana bino to kutani bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.